lingo pesa nga conseil tala mobile nanga akoma kozanga ba reta tala nanda ko libala nanga eza boye tala mobile nanga eza boye mobile nanga aza ko se comporter boye jeune fille aza ko se confier pas ya wana parce que pesa qui confiance avec na kati ya chambre mwana moi c'était encore à tonton ya koti mwana moi ça sali nini atindeli tantine peso ke tantine yaka tonton aza awa mama bolo baki mama biso tende papa na biso akufa mama biso ndinga kufi atika kolinga mobile tete eza bongo te ba mama bazo baki kozwa me bayebi ko batama omona mama bimala papa moko bo me ba batama ka balakisaka te. Allô, bonjour, coucou. Baye banga boni bino boza bien. Ngala côté na ngana za bien nzamba obatela na mawape na bolingo na en tout cas santé ça va. Libota mobimba ça va toza bien parce que la to baile be singa mais les nups ça bonjour faut ça pas nouvelle on peut se causer bien. En tout cas naza bien par la grâce de Dieu nzamba obatela. Naza bien, fumukanda za bien. Libota mobimba en tout cas eza bien nzamba obatela. Bino pe nini na côté na bino wape mala moi ndena lo bakia mama Elia nitu nazala kana pona bino. Émission nanga eza pona ko bibisa te mais pona ko bomisa. Eza rappel émission polémique te. Yangwana yu mutu na s'abonner te yu mutu mama Elia nitu te. Kena YouTube Elia nitu TV. O s'abonner pour na orata ba émission te. Toi ba émission eza ebele. Na beta masolo ya libala, wona kana pso no prépare pour le mariage, wona sona lobi bana bobinga ba mama pe bosa nini bobenga ba papa. So to comme kota makosa, to comme na émission na biso ya rubrique na biso ya une femme à la maison, ezali oyo to la kisara bino moi ko lamba ndenge to lamba kama mele na ko obima ke papa bande ko mususu basali mo eloko ko leto pe mele asali elubuye mo ko na bakaki on apprend tous les jours nazo senga pe na ba o nyoso to bo yebisa mele to ko koleka bien sûr la porte est ouverte, je suis vraiment ouverte. Porte nangeza polele o ya monike akoza likansima la mokoza loko mo amala mo kolekisa bande ko ba otala biso mabeza teleka na on émission en tout cas ils ont dérangé tout le plaisir est pour moi en tout cas merci na bino surtout bibish kapi canapé sur merci bibish kapi ka benga mama ni tolobi nini ngapela lesata ndenge nini balamba keloko bwenga habite mama mabeza te na peso mbote belé bibish kapika ba femme actuelle bino surtout Vanessa la maman d'Eliana, je te fais de gros bisous. Protège bien le petit mignon. Arrête de lui faire tout le temps les cheveux comme une fille là. C'est un garçon, hein? On a beau Vanessa, on a mon thème, il y a papa Lembenza. Bon, comme un dieu, il y a place, il y a dit l'ondolé. A dit qu'il tombe ici, les trucs, il y a pas Lembenza. Mbote na bien surtout. Je sais qu'elle est le professeur. Babizé, Bella Ashley. Joshua, je te fais de gros bisous. Jojo, de gros bisous, Joshua. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons surtout après tant que tu as bien mis pour notre Amélie. Nous avons fait la carotte pour nous. Si on a sali des jours, nous avons fait solo liberté, ça l'a bien. Nous avons fait déjà. Il faut tout solo là. Les commentaires nous avons vraiment important. Ils sont vraiment nécessaires. Tant que nous avons fait tout. Nous avons fait à malam nous avons fait. Mais nous avons fait nous avons fait à ma bête. Au chapitre nous avons fait ma bête. Kana tchaka wete. Boye binem sabine loko moko hein. Tout le monde a une émission, si on a invité, si vous commentez, ma pour invité, au monde, ce que vous avez parce que vous avez finga bateau. Ya malamu te et pour ko finga pona nini masuma gratuit ka boy muna ko beta kalibaku wa mutako beta libaku ta ngo solo la anga bata musu le papa lobi la papa you comprendre ka ya munoko na été et ça problème te o comprendre ngo kaka mais ko bandete yo ko magindenge nini baluba ka le papa yo ko mila papa ndenge ni comprendre nyo sezaka ka makambo alors lelo na yana lisolo ya ko beta la bino o ezali lisolo utina mama Elia ni tuté mais c'est lisolo utina ndeko bengi mama Elia ni to bi mama Elia ni partager lisolo na ngana bandeko ba ota biso na kanisi makambo otama mbale belé peut story belé na kati ba émission mais le ko là eza ko ya chaque jour to ana short photo zongela ngo ka ponde ko yo abenga kinga po pesa ngali solo oso na yebi na lobby ngote akosepela te en tout cas na ko banana ko benda na ba jeune fille na biso mato hier bino ba jeune fille vous parlez beaucoup trop en français on dit trop parler peut tuer vous-même vous les connaissez non il faut pas beaucoup parler et quand on parle beaucoup on pêche beaucoup. Il faut savoir tourner la langue cette fois avant de parler. Il faut savoir mettre sa langue dans sa poche. Et le jeune fille, arrêtez un peu d'aller raconter de toutes vos de problèmes de vos foyers chez le daron, chez les grandes personnes, chez les tantis. Ce n'est pas bien.
Il faut faire très attention avec des blablabla. Quand tu as tes problèmes, tu as un parrain, tu as une marraine. Mais il faut exposer ton problème. Bon, si vous n'êtes pas encore marié légalement avec le monsieur, si tu as ton pasteur ou comme on les appelle les mamans pasteurs, tu vas chez la dame, chez la maman pasteur, tu vas expliquer tes problèmes. Au lieu d'aller expliquer à n'importe qui, ce n'est pas bien. Il faut savoir protéger son foyer. Construire une maison, ça prend beaucoup d'années, mais la détruire, ça prend 1 seconde pour détruire. Ce n'est pas facile de faire les enfants de gauche à droite. Tout le temps. Il y a 7 enfants et 7 papas. Ce n'est pas bon. Il faut aussi protéger la chose que tu as. Personne n'est parfait sur la terre. Tout le monde a ses problèmes. Quand tu as tes problèmes là, il ne faut pas aller contacter n'importe qui. Il y a les Anglais qui disent don't trust anybody. Anglais wana, Sandra est bien. Sandra kuna na London. Na pe simbo tebele. Na pe simbo tebele pe na chambre kuna na Irlande bino bato ba anglais. Don't trust anybody. Fais jamais confiance à quelqu'un. Tobuite. Eza na ndeko moko moi c'est ceux qui bongi ba lisolo on azo ba pona ni nazo condamner ka jeune fille, eza ko condamnation te nazo ba ka pona ba jeune fille, ba ye ba kaka ndenge nini ya kobomba ka makamu na bango. Eza na ndeko moko moi si asa grande sœur moko aza na mboka moko kana Europe awa. Eza na jeune fille moko asa na ba trentaine d'années, ya wana déjà ça na plus de 50 ans. Asa na 54 ans parce que je ne peux pas 54 ans. La petite elle n'a que 33 ans, 35 ans. Asa na 35 ans. Jeune fille on a mobile na katandako. Nde bazana mobile na katandako boye bika ba jeune fille mingi baye ana mboka poto muso yaki na 15 ans, muso yaki na 17 ans, muso yaki na 13 ans, ce qui fait que bazana moi ba manque ya ba maman, mutako se confier na ye penza tango za ba problème azate. Tango so mo tantine na ye moko boye azaka chanter asekaka na ye. Asekaka na bana tantine wana. Tango komi na likambo komo sa nini? Akomi ko kende ko bisa tantine, akomi si tantine ko la pe maman na ye. Abana ko expliquer ba problème na ye. Mais bon ta la maman ya 55 ans. Jeune fille a 35 ans, mobile n'a 40, mobile n'a 43 ans. Moi, c'est que n'a pas grande sœur qui se confie na yeke yaya. Na lingo pesa nga conseil, tela mobile nanga, akoma ko zanga ba retard. Tela nanda ko libala nanga ezaboy, tela mobile nanga ezaboy, mobile nanga aza ko se comporter boy. Jeune fille aza ko se confier pas yaya wana parce que pesa qui confiance. Pour bazala kabina yaya wana. Mais et yemba na ngota nani la sakarlito nzuzu akata kama makambu yangana yonzo kanda lula ka oli susu bolobaka ke wa musicien ba yembaka o musique ya mokili meza na makambu o penza photo tira penza ba leçon nzuzu akata makambu yangana nzo kanda lula ko lisusu mona na ya mose kenda ka pa ya wana ko expliquer ba problème na ye ta mobile nanga tala mobile nanga ta do azuma makambu na nyonso ndako tina akata chambre kenda ko yebisa na ya wana yaya comment qu'on a habitude de combien jeune homme on a pour na kosolola na ye ba ifakana mosi boye te ba ifakana mosi boye pourquoi zo sala boye azo pesa conseil nzoka na kopesa conseil ko za femme seule azana bana ne na katandaku oyo ba za pe na à peu près na ba âge ya jeune fille on a 35 ans yaya za na 55 ans grande sœur à 55 ans sali nini abengisaka mobile ya mwana wana pour na conseil ceux qui m'ont pesi rapport a bengisa mobile tala na bandeleza ki bien ezaki bien za kopesa conseil tala boye sikoyo mwana mobali pe na conseil ya na pesa kaye asali nini akomi kozala trop attaché na tantine wana trop attaché et comme ata longo musala ulizo na ndaku na ye akende pa tantine wana akeko tala ye ba solo le tantine asali le mo eloko kolia apo asali na zonge pa na ye soko longo musala akepa tantine wana asali mo eloko kolia nzokande na sima eloko kolia wana bakomi ko sa nini bakomi ko bima bango mibale boyi bato balinganaka ebunganaka te bato balingana sotele lungia mo sotele lungia mobali ata bazo bare na miso bato mona ka te bato yo bana moi men noir na kati wana mo eloko bolingo za na kati bana ya mo sona na kati ndako ba remarquer que tonton akomi ko bima na mama bato ni mama comment mon suspect na tonton dit tonton comme ça tu musala il faut ya awa tout ça tonton ernion ce maman mais tu conduis et comme quand tu que ça ba course il faut qu'il na tonton na ba course webika ba mama ba wanga na makam bino bano boko manquer respect boko kanisela nga mabe pona nini poni boko kanisela nga ndenge wana mama wanga ni mais parmi bana bana 4 ya basi moi mobali moko na ba basi misato parmi bana na moko atala landele habité maman na tonton bakomi ko lingana mwana sali titi a comprendre que papa na maman na tonton bazo lingana mwana na bomba kita aki ko bisa jeune fille na kolo mobile a bisa tantine en tout cas na ko ebisa yo maman na ngai na tonton bakoma ko bima ensemble bon abi oui maman bakoma ko bima na tonton
soko lingi na kosala partout le mwasi nini okanga bango. OK. Jeune fille pe abateli monoko abokoloba ekomika mobile soko OK api nakipa tala nani tantino d'accord OK nzoka nde mona na mwasi asa signalaki jour mosusu mwasi na mobile na kati ndaku ayebika ke lelo mobile ayebika za mwasi nanga ke musala nzoka zaki jour à repos mwasi ayokosa kina mobile na yake lelo na ke musala na ke musala mais akina ngo jour à repos mobile ayebika ke mwasi ke musala mobile abongami asimi nzela akepa tantino wana akepa tantino wana mwana pe ya mwasi azaki na kati ya chambre na mwana mwasi azaki na kati ya chambre na ye oui bonjour azaki na kati ya chambre mwana mwasi ta encore tonton ya koti mwana mwasi asali nini atindeli tantine te soki tantine yaka tonton aza awa alekisi mwa temps moke po akuta bango penza ndenge ezalaki mwasi na mobali bana mosusu baza bandima babetize baparent na bango te surtout mwasi so bokabwana mobali eke bana bakina na posa ya papa na bango nyonso mama bandosala bandozaka mabe atindeli tantine wana testo atindeli jeune fille wana testo jeune fille aye lokola mobali ayebaka ki mwasi ki musana ke journée à repos a sonné tango a sonné oli mama bima na chambre ke no fungola porte mwana ne mutasali nini abimi po ki no fungola porte mama lokola azaki na tonton na ye na kati ya chambre kuna akipepete akasita musuza ka camarade ya mwana mama bim jeune fille abimi afungoli porte mwana mwasi na koti ye mama zonga na kati ya chambre jeune fille va na salon ba oso na moninga na kosola ndenge zala kaka ye yebika ke ta musumo na zana moninga na ye bazo bimaka na kati ya chambre boye mwasi mutema liboso mobala boye bibolinga ko yiba mwasi ya mutu to mobala ya mutu alandi azoka akanga mwasi wana na sima babi maboye na salon mwana mwasi amoni bango na film bon avant de continuer na singa nanu na réalisateur na biso alembenza balancer na publicité moi service traité de quoi la Providence c'est maintenant de continuer ma solo. Pour tous vos événements, un service traiteur et décoration, rien que pour la Providence, avec Maman Eliane Nitou. La Providence, service traiteur et décoration, Maman Eliane Nitou. Des professionnels à votre disposition pour des mariages, baptêmes, anniversaires et autres cérémonies. Maman Eliane Nitou met tout son savoir-faire à votre service, à votre disposition. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane Nitou, l'incontournable, l'incomparable Yemei. La grande dame africaine, y a service événementiel et za Maman Eliane Nitou. Joignable au 06 98 10 74 29 ou bien au 06 15 31 69 90. La Providence, Kolia bien, Kozala bien, Nakati a fêté. La Providence. Moi c'est Bimi. Azalaki na moi nuisette. Mobali pe. Abimi akayi kutu mwasi na ne mibala mobulu makambo bosalaka omwa mwasi na kati ndako posa sa mwa jet de main obeta mama tena ba forme ezalaka te na ndako bozaka lokwa ba soda parce que bolingo se wumeli mais mwasi kutu 55 sa bimisi déjà bana 4 na nzoto na ye na mwasi na ozane na kati ndako abimisi bana pe mibale na nzoto na ye même oya jeune wana yo kutu fosa kana mo ba jet de main moi ko papoter mo ko simba ta na ndako ko simba mwasi na yo teke o simba bosa ta ba je mukende za ba obeti mo moninga na litama obeti moninga na lipeka mais tala mo se mamu ba 55 ans nengo bimi okangi lokola moi jeune fille mo boy yengo mibala poto ba bengo boza ba gigolo botika kokondane batu ba boza ba gigolo mwana mwasi etika avanda ki maya misu oyebi se bakangi bino oyebi okokoza la mbinga mobali to mbinga mwasi mais soki mwasi na kangi na mwasi mosusu to mobali na kangi oyebi ki makasi silaka makasi ne se silaka okosuko se eloko moko te mwasi atyelongi na se
mobali ko azaka ki mobali kaka azola takaka mbale ngabi afunga porte bi makende moi sabi non okinde te yaya maman oza kutu ya te poza mama parce que ngana na 35 ans yo na 55 ans donc oboti ngai ngana yaka ko yebisa makamu na ngai couple na ngai o conseiller mobali na ngai conseiller yango nde yango yo koma ko bimana mobali na ngai mwana pe ya mama na ndiye innocent afandi kaka atikali ka atemi azotala awatala se ndenge ezoleka mwana mwasi alela na modèle nyonso bandeko bolingo ele kwa mwana biloko teke o mekisa mutu ke mekana na kotika mbisi nyonso to aza ya kolia te mutu mosusu kaki kogoute libanda akuti elenge ya ta mosusu ozongisa mwa yota moko boye akuti yango kuna kokende bandeko na ngai nayebisa bino oyebi ke yaya wana ndenge mwana nakangi bango yaya asengi pardon te eloko moko te bowanga na kutu te mpo bakangi bino mobali azongi na ndako mwasi mpe azongi na ndako nakolela mobali ayebisi mwasi na lobi nana banda kotina nekende ozwa baconseil yo te yo moto banda kotina nga nekende kozwa baconseil obande makambo obande kotina akende nekende ozwa conseil aza mwasi ye mpe aza na mobali te ntango apesa baconseil esalami ndenge wana kaka boye esalami ndenge omoni wana kaka ndenge esalameli finalement na mokili oyo tosa su confiance na motu te moto osa su confiance aza te botala mwasi 55 ans ndenge oke kozwa mobali ya mwana aza na 35 tala pasi opesi na jeune fille abenga azolela binanga mama nitu nayebi te nasala nini mama nga aza na Congo nakomisaka ye mama na ngai bana nde nakomisa bango bandeko na ngai azwinga mobali et puis le pire le gigolo atiki kutu mwasi na ye ake kokota libala epa mama wana aswani na bana na ye bino bobika bana poto basi bakoli na bango bana basilika babima baza baappartement bakenda likambo oyo kaka na mboka na biso na Europe na kotanga place yango te mpo mwana mwasi na bisenga abaki mama bete no kaka lisolo me koloba place yango te kaka mpona kobatela moke kaka yaya wana mpo nabona sambusa ye me loba kaka lokola atalaka yo ayokango ata na émission na yo bana bakenda tonton atika ndaku garçon atika ndaku mwasi na ye na bana mibale akenda kokota libala pa mama wana bozomona ndenge ni mokili ekomi na suka bamama na biso bakufelaka mibali omona mama papa kufa na 40 ans matika na 30 ans mama bolobaki mama ya biso tende papa na biso akufa mama biso ndenge akufi atika kolinga mobile te eza bongo te bamama bazaki kozwa me bayebi kobatama omona mama bimala papa moko bo me babatamaka balakisaka te mokili lelo ezaka su na soni te mokili lelo esila soni mokili lelo esila valeur eza bien te bamama soki mwana moninga ayepa na yo s'approcher ayepa pesaki conseil oki ozusu kolia na sene moninga mais yebaki wana yo ozaka gigolo parce que il a que 43 ans mon mwasi ne ndako za 35 ans yo za na 55 ans yo landi etolomo yango ndo landi mais lobi pe tango mwa babilenge oyo ezopesaki mokolo ekosila aosani akozongela mwasi na ye entre temps yo sobomi relation yango na bajeune fille na ngai nde nayebisaka bino boyeba kosukola nzoto malamu boyeba kozwa citron nika na sa mapeka na yo bien ozwi mwa citron opangosi na mwa nzoto na biso kuna boyebika ndenge naexplika bino ndenge baparabole opangosi bien sukolaka mai ya malili malamu bozala mpe na habitude soki omonki okoki kosala pipi ou bien ose soulager kozelaka te tina ntongo non zata na soko ke outi ko sesolojo zanda kota salle de bain sukola mai mesene sanzoto na biso intimité wana mesene sango mingi mai ya malili mesene sango mai ya malili mesene sango mai ya malili poza nini ozala ka bien yebaka koza na ba citron pona ko tshana sama peka yebaka ke tango zokende kolala so sukoli zoka mwa poudre opakoli na mwa base pona mwa ko toka toka opakoli mwa poudre ozu mwa de yo mwa mke omiche parce que tango moninga lolo tan sali peka ayoka toza en solo moko bien basi oya mikolo mingi bazaka maele mabe na nini soza posa koza mobali o amoni ki mobali oza na mwasi ne pe ya jeune soza posa kozoyer ba jeune fille mingi vous avez des négligences il y a des choses que vous négligez beaucoup prendre la douche le soir vous ne voulez pas vous laver le soir je me suis lavé le matin mais pourquoi je dois faire ceci cela yango wana bozo mona ke ba mikolo baza ko botela bino nini bazo kozo bino mibali et puis mibali wana ndenge bazo ka bango bongo ce n'est pas parce que mobali alingi a tromper yo bi alinga ka ko quelqu'un a trompé yo non. C'est parfois basa mikolo ba yebi comment attirer les jeunes ba attira kabango bango moko mobali azata msuna posa te mais
ka mususu mwasi wana ayaka na ndako no amona façon na yo ndenge observaka mobile na yo atel comment est-ce que tu le sers ozu lo sotie ozu made sotie ochela na mesa obilia tango kocha ndenge wana jour akokende pa na ye ataki ka visite akocha basanya acha basani na mesa o loso o madesu o yongome ainsi de suite siko yomona azu a servir bro mi belle bazara faible trop faible même akozo biloko achele na sani e ko achele biloko na sani na faiblesse mobali akomi ko comparer atali ndenge yo chela ke loso ebele o che madosi likolo na likolo soso atali ne ba servir ye biloko moi mike to négligeaka très important yango e mususu ki misaka mibali c'est vrai bon le bakio mama nitu mibali ezaka pona kolia te menga mama nitu na za boba émission on a solo la kana mibali ebele o bazaka so batel baby mama nitu emoni bo kondana kabisa mibali te pour moni mosi na ngai vraiment soki na dekona eza pona mosi na nga boye mosi mususu atoza fatigué et comme on se konzo tourner sur tout demi terrain. C'est la tête demi-terrain, ce qu'on a dit malamu. Pour à tout moment, si tu bien à tongo nyosoto yebike et tolomo soda zakamini erona papa linga chauffer moteur. Ce papa a besoin de chauffer moteur na erona, il faut lingoza la caprette. Il faut lingoza la caprette. Makambo zo ko sana ndakote, ce qui va se lango, ce qui moto le bio pour nani moi se falling la mobile depuis la nuit des temps et cela mande ngwana moi se fasa nini il fallait la mobile ce ko lengi mobile te ba ki ko lengi le côté mususu otikele ozo sa nini ozo lela solitude des akabienté et pour ba divorce ko zana bana mike na ko beta bino lisolo moi si azana bana 7 aboti ba on a mibali 6 7 enfants avec 6 papa et a jeté déjà oyo mwana oyo papa eza makamoko oyebite pourquoi comme la ko ndengwana monsieur zaka spirituel monsieur zaba négligence alors bande konanga soko moni muto ko se confier pas na yo pour no pese conseil mon sinzo tika ko betaka ba jeune fille ba mon sinzo eza bien te nene ebisi bino ba mokili komi na ba femme seule talebe mama soko za femme seule ko za na copain te tant za copain za so femme seule te en tout cas pour na lelo to suki wana na lobika ke ba jeune fille prenez soin de vous boy ba ko brosser monoko na bino bien boy ba pe ko respecter mibali yango respecter pour mbali na yo yeba pe ko servir mbali na mbetu yeba pe ko servir mo na beti libako yeba ko servir mbali no na mesa yeba pe ko servir mbali na yo na lieu sacré parce que ni surtout ne tambolaka nzela moko est vraiment très important c'est vraiment important moi c'est mon so mon que azaboye mais côté moko bo mona azongela lokwa sanza mais côté mo bo négligera côté wana déjà faiblesse na négligera yango mona kaka lelo botina mobile botina bazo tiko bango nyonso nzoka faiblesse na yoza côté moko bo côté wana folinga personne ko améliorer ko bongisa ngope on apprend tous les jours na epsa kabino ceux qui n'ont s'abonné te kenemba ko ko s'abonner na compte ya maman Eliane Nitu TV au route masolo et belé na kati. En tout cas merci beaucoup na bino surtout bo disposer ta na bino pour autant maman Eliane Nitu na singa na bino pour ça nini bo partager émission oyo. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki. Tata nzambe kalisaku. Nzambi au chokol. Nzamba nous bénisse bana betu bons. Bye bye.